bonjour à tous et à toutes. Nayebi ke boze belé bozolanda émission na bino o bolingaka mingi couleur des artistes. Boana ba bureau bozana banda kuna bino bozana bisika songolo pakala. Boze belé bolanda émission na bino couleur des artistes. Sika bolanda makambo sika information ya source ya artiste pesa marapo bozana source. Tuzana kisasa. Kisimana kitambo sika kisase bandadi. Celui qui boude na kaboudé. Lelo ndenge eza boye bandeko na ngai na kopesa no mbote na ye moko Espérance Ebongo la patron na numéro 1 ya chaîne oyo na États-Unis na peso mbote maître 17 na États-Unis ya mama Bibi Nadine yo a danger Arlette ya pembe une américaine au Congo bolanda émission na bino lelo to ya meli bino bandeko oyo ba soutenira ba artiste na bino oyo bino bolingaka lelo na kati ya Congo. Tozana ndeko na ngai oyo azali na droite na ngai azawana pona Ferregola. Tozali na ndeko na ngai oyo aza mopanzi na ngai na gauche azawana pona Fally Ipupa. Yabo ngote yo komboni o selenga na fanatique ya Jésus le Nias Ferregola nzamba ba mission tout ya Congo. Toi les tous les missions congolais na oyemba. C'est que c'est l'erreur. Parce que Olympia ngai ni na bon, tokotaka maman na yo pour acheter la congolaise Espérance Ebongo lobby, il faut tout le musicien tout. Oh, les couleurs des artistes. Merci à notre cordon Ramsès Ekombo et même ça la conception mission et ça la nengeza quoi. Na ebité yoza muto benara Ferregola Jésus de Nias ngana ngambona tse ngana muta ya Fally Ipupa aba ndeko bolimbisa ngai na mesena bango ka sikolo la confusion tse faut pas osala la confusion mo monsieur komona ngomona ngana na para handicap la merde c'est que na muta actualité muta ba vitesse muto ya masola 4 te muto to tala na balignement to mona mambo esala mande vitesse ekende. Merci beaucoup bandeko bo silikate azolobela par na ye musicien oya lingaka trop ezali Fally Ipupa soto yambie lelo azali journaliste ya émission na ye o asalaka na couleur des artistes oyo bolanda oyo boyeba émission na ye asalaka yango awa na HD la Congolaise TV esika lobelaka Fally Ipupa ndeko na ngaza mopanzi ye azali na émission na ye mobimba awa na HD la Congolaise alobelaka kaka Ferregola Jésus de Nias na yango na lenga na benga bango na solola na bango par rapport ya émission na bango ndenge basalaka ndenge bakumisaka ba artiste na bango toyeba na Ferre na Fally nani asalaka nini nani aya na nani toyeba na kati na bango bango baza bato basotenaka ba artiste wana baslike biso lelo tango to ba faire l'équipe Fally l'équipe Ferre il faut tout le monde na ba œuvre pour mon musicien tout mon boy attends moi na balabala tout mon bango donc salité à moi musicien manteka donc à rendre compte c'est que bête pas Fally à rendre compte c'est que bête pas Ferre et ça la ranine pour ba tu vas confirmer que non ba musicien Ferre ne ba la moi propre par rapport à Fally ba musicien Fally ba la bien par rapport à Ferre et en moment le to débattre biloko wana tout ba tu ba lobby Ferre l'équipe Fally na la parce que Fally l'équipe Ferre pour te banda kwa ya Ferre et bana Fally banini parce que le to débattre ngona bango le kola bango ba lobelaka ba musicien na ba expliquer biso na bino nana leki nani papa tango lobelaka musicien na yo oyo olingaka makasi Ferregola Jésus de Nias na yebite tango kumisaka ye tango zwa ta kolobela ye on va comprendre que non Fally à l'équipe oh les gars Ferre donc ndenge non pour Jésus de Nias Ferregola tant que meilleur chanteur du monde tant que meilleur chanteur du Congo nous doit kanga mama ngongo tout Fally aza mais Fally aza world aza world nani Fally abetaka partout na bien Ferregola beta
ce qu'il fallait mettre à part pour les banito ou à kenda yemoko comme il faut que ça ne l'eau va baigner et l'eau à kenda dans un mutumo hein makambu donc ndenge to mona ke ba mama Rihanna soki emo kam takenda mais yemo na Rihanna zo pela benga abi mama Rihanna nde mutabenga ki mama Rihanna benga ye mama Rihanna le ba fali ba za ba lokuta moko ba misa moko moko boye comme ça ndenge na ye mamune wana bandango kala ya bandango kala akendaka ba pana rolula te le seul artiste congolais va défendre de peur de ces bandes c'est Fally Ipupa. Vous comprenez? Parce que défendre RDC va pas bakala. Il y a défendre RDC moi na fini le loi. Mais ba changer pas la 5e génération de faire la qui sait quoi faire à quartier latin au faire quoi qui sait on est pas vérité oyo musique locale te doit poser musique moi internationale yoka mukili on a pas vérité oyo biso to kuta biso to yebi omoni Fally azaki chef d'orchestre ya quartier latin faire étant moyen na quartier latin kuta Fally nde mokonzi na ye. On comprend. Mais la mystique en magie, na ebité pourquoi Fally peut faire appel sincère, Kofi peut tout tourner. Kofi appelle ça jusqu'au confiance n'a fait rigoler ma casse. Meilleur chanteur du monde. Fally ça montre peu que non l'aime sous. Meilleur chanteur du monde avec quartier latin mobimana oyemba na ye. On dit que non, actuellement on a que non, Fally zaki chef, mais koya ya faire, Fally akima. Koya ya faire Fally akima le quartier latin. Ça bon mo. Comme pour moi qui m'a guetté premier album disque d'or nous ça m'a très mis ça comme même à ben so basta ta grand calé album d'abord le disque d'or le ba disque d'or pour moi que non ba charge à personne on a au moins mon dialogue ba likambunelo au moins oh le mo ya disque excusez donc alors likambo ya bitena mo leader na banda la kisaba ngo to kana ifa bon star nini congolais au derrière album na disque d'or azati pour nous azati mais autant que na cité nga bango bana tana ba misaka la tanga nga bango c'est la réalité mais Ferré Fally bien au moins qu'il y a le makambo habité ba jibe piano à présent jibe piano hein fait d'amour jibe piano moi c'est quoi que te bêtis sur bêta bon disque d'or mbala moko au moins que balo mamba ye piano dans l'idée ba onda kosa ba président jibe piano ba disque d'or ba zoana ba fabrikas pia beta ya mado epesa ba carte disque d'or voilà zoa yango c'est disque d'or bon tout sur la normal tout dans l'actualité normale et ça ambiance ndenge makambo ezokendele tozana epa na yo yozana pona bicap bien dicap nenga za boye c'est journaliste pardon omoni ba débat oyo ntango oyo mokutensa ngai tanke numéro 1 ya faire rigoler juste de nuance faut kuta ngana batu mo boye ba orchestre minene le roi ba quartier la te ba maison mère mais papa attends quand on dit de faire rigoler il faut te comparer faire rigoler na Fally pas au comparer faire na jibe au comparer faire na jibe pas na batu ya bon pour faire rigoler ça l'idée au déjà après dia na donc tu recomparer faire na Fally te Fally zéro te pas faire rigoler Fally faire rigoler Telemi Fally faire Telemi na niveau international ya likolo makasi niveau international ya wapi international neni elenge émission oyo HD elenge émission pour couleur des artistes international ba on va luka bana omoni lelo atala ba paye na biso lelo papa so za TNTT on a décodé c'est que parler bon bunzala ozo comprendre parce que nzamba ba biloko na polo nda be produit na te mambo art to mambo star ila mambo ya visibilité Dicap la merveille comme pour la sageno à la misala makasi pepe ça rapporte mon agena qui n'a partout par rapport à l'invitation à mes monts maman non c'est ma forcé mais pour la evo ya salaga dans l'artiste monsieur le journaliste tout pour me ramsouter il en a qui parti pour te au point na moko ko on a les locaux ba ko on a fait l'autre la banicher pour ani bon peut-être ça Dicap pour toi installé non bo le Nigeria ko maman nduli ko fina biso ni parti na ba Ferré na ba Fally na kati Dicap dem tabimaka le moto ka shum ta defana makamutu ye charge ko ba benga Mr. Fally pour pas que nous souvent aux dans festival à minene le but est circuit fera qui est bêta la même musique est locale au cause de programmation mais la rabat no pour faire que tout bêta mutile ko valider pas valider des va Dicap la merveille to développer mon muke omoni orchestre ba bango orchestre soko ça dans les bons ba ba yango na ba œuvre na yango baibara yango na structure ya orchestre normalement soki lelo tolinga tofanda boye poto lukano to sisa na débat oyo ya Ferré na Fally o Ferré aleki Fally Fally aleki Ferré yango moni bango balobelaka ba Fally balobelaka ba Ferré na bengi bango po baza ba journaliste ya chaîne oyo HD la congolaise to meka ko décortiquer na bango to yeba lelo
Faire na fali nana leki muninga bino be bozana ba palin ba numéro eza wana boko benga bolobi ba voice na bino to ko sala so émission to ko tia ngo boko mona nana leki muninga mais lelo ndenge tozolo bela selon actualité ya makambo ndenge zo kene papa na ngai yoza pona fali pupa Dicap la merveille aza grand ndé to mona mais comment on a vie ya ba musicien na ye ndé tozana kisasa biso na bino toza awa vie au ba musicien faire ba vivre na vie au ba musicien fali ba vivre au monité que non ba musicien faire ba vivre mieux que ba musicien fali et voilà ce que les amis c'est là yo no mona ka todo kan te selon ngaité eza batu ba journaliste ndenge to lobaka ya kisasa ndenge zo lobaka nga mona ngana ndé secret ya makambo ndé limutu secret ya mwande kendelaka d'abord abimisa ba musicien ya makasi par rapport à ya faire parce que ya fali que ma musicien aza na ma position moi cara bien bakama pe bien Dicap la merveille on est je vais finir chez Bepena abaga na l'homme doit se battre chemin de c'est-à-dire quoi musique n'a heureux kana libéranté on a un point ça là musa bien confirmé les muta pesa ba musicien ba peta libre par quoi pesa ba ya chance ba peta album na bango et simba qui te point d'interrogation mais autant il y a rendement ya mutu rendement artistique mutu na musa na ba ya ba projet ça na 5e génération na ki na mpone ki na États-Unis ya fali pourquoi aninga fete na ebiti ni te côté na photo ba vérité ça te ba pa yo be yo muta faire to nga peto facilité ba téléspectateurs au ba landa biso au moins te que non fallait attraper fallait vraiment fallait bena à déplacer trop que faire un orchestre na moni ko voyager donc ko voyager lingo la c'était l'équipe te yango de visibilité faire rigole à voyager trop oh ka ba conseil ba même dans niveau Afrique mutu ba voyager télé na Afrique on les appelle faire azati pour faire nenga zawana papa na journaliste on mes amis donc tout ni super quand musicien ne ba mise ba vivaka ba mabele be moni kimia voyage toza les seuls orchestre au ba musicien na minute so ba vivre bien ça orchestre fait rigolo ngai naza mona zone juste na suka mia bana poto ba yebi zone très bien mais so to sika la zone ba fali tout monde na maiko maiko ya ka quartier na bino maiko za misa fali abeta ba disque on compare na mise nini ya faire on a minute za actuel master na maiko asenga mbati azelo côté on est sur vérité ba misa fali ba ya odefa makolo na ba vérité to zo luka yango yo ba vérité to ka chef maiko so lanze mission o ayebinga très bien belondo bien ya bien master ndeni na répétition mon boy fona là yo solo na zupe na peleti le lo ya na ngote na biso vérité yo na biso lo mo yo kana yo ka mais maiko na kenda poto te yo ka moni mo ba musicien fali antani wana chef d'orchestre na wana nani ce qui nani ya mouvement wana ya moni la biso structure là normal tout le monde est chef d'orchestre azana mo moyen o lipa na ndako mais ye na ndenge romona ye alipa mise tout ya faire mais omoni muto beta kingongo le pas faire muto beta kingongo le pas faire yo na bisa yo ba mise là là yo na bisa yo mais fait que pas même battu na Canada émission bagenda soki 6 faire rigolo fali na ba charge wala ngena délégation ba baki ba beti ba atelier ko du extra petit Nicolas faut qu'on apporter fallait pour plainte par rapport à voyage les ghettos avec les 28 États-Unis à quoi dire soldat de 28 États-Unis comme chargé pour la bazobeta yazobeta lisolo moko abeta lisolo moko oyo apo donc on répond na ngai te côté na tout pour nous allons bien tout pour ça comme voyage te ba ninde tout en rendement musical parce que papa on ba do sur la masole ba docteur te masole ba jouer tout ça masole ba mais ce to bi arrangement et musique faire na fali na ba trophée to na bakenda ba concert bakenda ba playback ya mi 4 missions oyo lobi ke faire gola mais ezandi ye mo leader na bonda mi maba azuka mo 4 mo po abi azono leader mo boye hein trop d'équipe azam ngala mais trop d'équipe comme afunga maraté mais si quand on même ba mise ba gagner moi 3 4 mais faire gola j'ai une néance tant que papa bonheur a tous les missions non muto betali faire gola yo lobi lelo yo zokumisa faire o ta faire un espoir que non l'aime ça comme mayo nanga na oyebisa il y a des journalistes o ngana yebi
au faire à promettre bango que non de balobelaka ye alors mais bango na poto ti lelo manteka OK Gabo Mali Boisa nenge moko pe na fali a promettre ba Ken Piana ba kumisaka ye mais lelo oyo sala ozo kumisa lelo faire ozo atano yo kumisa fali popa yeba ke non ekosala ye loko te so la se musana ba ba te so la se musana ngale rendement kitoko ça que le moto afongola makambo monsieur journaliste moninga tinde na vanzi aw yona somo tina na vivara moto débat na lia na lata na mbonga Jésus de Niance utaka na bureau na vivara na mbonga faire gola pe bureau ya faire gola la sombelanga ketch na tambolaka na ngondo moninga na contact mambutu oyoka leader na bango akosela journaliste te omoni sikoyo moni ba acheter la Congolaise TV espérance et bon makambo ngoyo na osala na bango mission nzoka simple journaliste aleki yo naleki musika sur l'actualité banaleki ça montre que non faire aleki fali na futelaka ndaka bien euta na mbonga Jésus de Néance mais epe na mona ndako neza ndako wapi papa ya futela na makampani papa zwa kamera kande osabwe zwa kamera epe musika te zwa kamera tokenda bapalin c'est la vérité donc on le va que non pour on photo qui n'a qu'à sur le terrain photo pour filmer va faire donc on le va catch on a moyen mon amant qui est la moto ou tout mon moto ko d'après 1500 et 5 pour 2000 francs ba moutage baso de moto eza trop wana solo bara yo kae baso de moto des câbles la merveille ninga parcours musical les motos tellement brutal on va autant pour mi poser dans mon graffiti mais ba que je t'ai mis pas faire gol pas parler pour pas la mamba vite sa musique en kokate c'est bon tous les can étape mususu ndenge bandeko to la étape oza discussion eka ouverture ya lobi bino c'est bon ma que non solution ils sont makati fali poupa na faire bataille bato bazaka ensemble comprendre bazaka ensemble mususu mona ya bandal mususu mona ngirengire mais David Morceau il paraît asima bango faire na fali boye na maboko ti esika makambo epesa melara bo epesa mela bango tango ekomaka wana selon ba rumeur fere abenda na raboyaka na ekofini me fali andimaka makambo wana nayebi te ndeko na ngai nayebi soki ba rumeur wana eza ya solo ba rumeur neti oyo ya busengela likambo oyoka mais on a ce qu'on a tête sur comme effectivement de mukia na kata makambo wana mukili interpreta nonga bandenge na ngo donc pour mukili bato balo bandena mo chacun dans la personne ya kansela makambo pour na content na dit que non za content ne David Musso alulaka ko fali pour bandenge idéologie na ya façon musique na ya sepela na ye na ba na tendo na ngani peut évoluer donc on point les processus c'est-à-dire quoi fali pour pas pour na mambaki sur l'ande ba ba que non pour réalité tout qui est dans bref bato balobaki no fali pouvoir andima makambo David oza proposer faire après makambo te c'est là parler là donc là mais ndenge afekita makambo akaki no fali parler bakoma bandenge mo parce que les gens tout le monde tout confirmé sauf que David Mosso a validé fali comme pour mona que non départ na bango makambo na maman kitoko pour la qui ça faire na premier album a fali le bas droit chemin faire le bas sans interdit on va me voilà donc mon tapé ça makambo na le fali droit chemin na droit chemin pesa de disque d'or puis vouloir na moto qui donc qui sait que ça nzilene simena ngote epesa mukoko bateki neza mabe bazongo boyo kende elasite kende zaka mabesa keza ngo posa na moko singa teke na mutaka kile na nzela wana merci solo le ndeko nanga to koloba ke no fe kaza na vitesse ya fali eza parce que tanga memaka bango efra ka nzima offre wana nzela balakisa bango tala nzela yango yango moni fala ebisaka fere trois chemin mais fera boyaka pourquoi mais ya mibengaka soki chetani kuzu to yidi ke no fali azana ferana kisali sekite pari na wenga bakomaka bazombi fali nenga zana na quartier la terre batati wata ba pistana ba wana makambo ebele mais fere abangaka offre wana izara nini offre mo esalaka neti nini po vérité wana toyebaka te vérité nga ko ebiso na minute bana poto bolanda moni fere gola mobali mo makasi ya tara fere gola aboya offre wana po nini ebi Kishasa vous comprenez mamna oloba soki bana poto boyebi fere gola mobali aboyaka kosala ba biloko wana konzima biloko wana po aza mobali akotika na mobali jamais obanda kokota na bêtise wana okeli bozo za kokoma te ki droit chemin lelo fere gola na sens interdit si lelo même biso su likolo na nami ya ringokyo qu'est-ce que j'avais dit na biso que
stabilité vana na orchestre koleka bango mais soki lelo tooloba po tosonga makambo eza pe normal po eza makambo ya vérité na comprendre sala bato nde balobaka keno fere alaka boye fere azalaka yaya fali alaka mwasi akaka pede mais na logique yango te nde emonanaka po fali soki aza pede akozala na mwasi na ndako te fali so aza pede akobota bamarco 6 na bakeina te po mwasi afali ayebana na ketchup mais mwasi afere eza rare nayebi te oyo wana azalaka mwasi bavandaka nde na palais to nini to bapeluka mosu tozonga yoka omoni Silia Aigle wana aza mare ya palais abotela biso bana kitoko otali ke wana mwasi afere oui otali bien oyo photocopie mwasi afere oyo fali abotolaka liboso na ntango fere banda olela te oyo ezalaka achange mwasi mosusu Fere Gola fali atikala abotole mwasi te Fere Gola aza na top kala Fere Gola atambola na mutuka liboso ya fali Fere Gola yemba danger bafille bachar de poule ebi mavao liboso ya fali wana Fere Gola oyemba fali avai na ndako otala aza kwa mvi anga mpe fona koma lokola ye wana ezala barimer baloba neni barimer ezala wana ya barimer ozoyoka Fere Gola atikala jamais kowela na fali mwasi esimba te Fere azala no danger ozoyoka nana ketchup aza mwasi ya mokonzi toyebi aigle nani mpe Silia aza mpe mwasi ya mokonzi toyebi eza mpona kofaire voir na bino ke non il faut kolongolaka baimage wana mpona baartiste na biso po bango nyonso baartiste ya Congo Fere Gola artiste ya Congo fali mpo baartiste ya Congo bango nyonso basala baférité libanda bango to basala baférité bango basala férité libanda oyo meme ata lider nanga esika azali napesi mbote Fere Gola juge de Nias Bilanga Loembo le padre le maître de la rumba congolaise capitaine de la rumba alinga suku ba débat ote to vanda boto beta masolo donc on comparer que sona nani wana te azati bon ka esika bien Fere Gola tiele mi ate be lisangu boye a pousa na te mais esika ya te ate lisangu Fere so wana Fere na so la na papa na e wera santé Fere so la papa ne wera santé mais fali azana comique kitsa moko mwa mobala na yebi te yango azokele liboso fali azonga na maboko bakate nani yango ebisi bino ke Fere Gola na wera na papa ne wera basola te emonanaka mpona nini Fere asolaka na jibe Fere akomakanga maye jibe héritier innocent mais fali akomokanga na ye na ve na ye tshone na ve na ye quadra makambo wana mais moi na fausse bénédiction pas boti ko ki liboso Fere Gola zo bénédiction e makasi soki Fere Gola zo bénédiction pa wera te mais si le Fere Gola au moins na base oti merci papa Larai yo naza sur olobi déjà oyo na ki loba Fere Gola na fali pour lobi pour na yo fali ba comparaka ye na vérité Fere po ba vous mona na e ba pour nga te ba vous mona na na vérité mais yango mona ngo na esa bino boza ba panzisango fo panzaka sango na ndenge ngo bana na actualité azalata kenda Olanda Diamond kuna ba betelo mo pe esimba bete ona bana mike ba ba lula bande mais Diamond na beta na fali to mona pe ona bete Alanda fala lande kuna ba betelo po ana Congo bazobeta na oka koka makambu te to sala so déjà awa Fere Gola donc Fere photo tikele makambu rumba na misete atekela ndako libala totika yone solo moko yoka monika demi to comprendre bien Fere atika na rumba ça veut dire album international ne biso ke album international zelo zo album international senti des grands abeta ki pelekise na sous forme avec ya mais fali abeta ba fala beta ka ba les actualités toi ça ne bouge pas so ta la trace Mikolo ta ba chaîne bande bana mike Zembo bana mike ça ne bouge pas Zembo ya bana mike zelo parce que meilleur featuring Fere Gola mettre Gims en kana mo mais Fere pour mettre ça ay mala Céline na Céline John et bana te omoni Fere ndazana Fere tango comment beta ba Fere tango signé contrat tango yo kana il faut merci TV Zangonga na yebi ke bana poto émission oyo bino so bosepeli nango bino pe bozana ba palin bo pe na posa ko loba ala msu ndingo lingaka Fere ndingo lingaka fali ba numéro na biso ezawana borobenga boroloba ba voice na bino pe to kusala yango papa na ozonga mingi chiyo otela biso moi point na émission na yo oyo salaka ba fani ya fali osalaka yango olobelaka fali olobelaka ya fali émission na yo eza ndenge nini pe oyebisa na bato nyonso balanda yo balanda o na HD la congolaise
semaine oyo déjà kobwaka to semaine oyo tozobanda déjà nango tozali merci beaucoup maître les journalistes ndenge opesi yango ata na expliquer bato ba comprendre désormais vraiment partir d'aujourd'hui pour la makambo etali Handicap la merveille ngam na lolobela wana émission na biso ya circuit d'artiste oyo alobeka na chaîne na biso HD la congolaise aza kopoya bana mikili bana Maman Espérance bongo la patrona Maman Espérance bongo babi la patrona sans oublier mokonzi na biso baza wana donc babi circuit eza verrouille émission fali pour patron lobela beaucoup plus pour pesa bina de formation bavo information artiste na niveau développement na évolution ya mouvement na bina makambo tokende nomoni que non à partir d'aujourd'hui lobi déjà bozwa ba nouvelle émission oyo tobanda po enchaîner voilà babi mimini de king babi moto ya liboso charge ne mapeka mobutu de king c'est que oloba mingi eza te Handicap la merveille babi dédicace nanga pa mokonzi nanga fali pourquoi désormais émission comme on a des king news tout dans nous parle tête tout dans nous bête à masolo ya Handicap la merveille oui ba de formation là parce que masolo ya tout bête à masolo c'est actualité pour masolo fali pourquoi on a acheté la congolaise émission comme on a des king news pour des côtés pour nous amener ma source pour ba masolo ya solo wa mokonzi fali pourquoi par rapport à l'idéologie. Merci beaucoup ndeko na ngai ikoza moko osala émission olobelaka faire bola Merci fanatique à faire répéter par les États-Unis. Maître 17 c'est Maman Bibi Nadine. La pession beauté, la pessimbote na ngai na yemoko. Maître Elgar Mandela na pointe noire. Pession colonel Elgar Mandela na pointe noire. Pession beauté sika ozola na biso na yemoko oya biso. À chaque temps où tout va dans les bons. Pasteur Francilo dans le château rouge. Ah, c'est ce que vous ici, vous allez. J'aime le soigner ma éviter les fanatiques qui a fait Ribaola Nayo. Il faut repérer sa programme Nayo. Au Balandara HD la Congolaise TV. Baïba. Émission Nayo. HD la Congolaise TV oyo bandoko lobela faire rigola e bandoko leka awa bayo ka programme na ba pe ko émission na yo na kombo na yo moko e osala mwa kito. Ouais, désormais bana tout ya poto bana tout ya Kinshasa naza présentateur émission Nzambe ya bayembi o naza wana kolobela ka mambu tout ya faire rigola so bingo ka ba news ya faire rigola la ki faire rigola za na programme kende wapi faire rigola répétition Nandenga sombela suna mutuka. Nandenga peso sombela na oketchi mikolo na orene na ngobo. Donc boyo kama solo tout na émission Nzambe ya bayembi kala trotter dans semaine okaka na obwa kango bo bandolanda. Songo ba programme tout o faire rigola o ba clip na yesika o album international. Bola HD la Congolaise TV. Espérance bongo ba bionne Nzambe. Ba bibisonde donc HD la Congolaise TV mingi olobeate Maître Godé Machaka mbote no esiko zali Prince Yaweli Mystère Versas Prince Yaweli na États-Unis babione Nzambe Mystère Versas babi émission Nzambe bayembi désormais ngai moko Mercure Moleka kala mingte bolandango. Merci na PSB Fwamba Katai na Afrique du Sud na pesio mbote na bi ke émission o lelango ya danger. Na yo moko Maître Elgar na Bossanioté, Maître 17 aux États-Unis, colonel Elgar Mandela na Pointe Noire, Topesi Ombote, Maître 17 aux États-Unis, Arlette Yapembe, une américaine au Congo, yo aux Alarana Bisso de temps en temps, Topessanioté, ya Marie-Claire, ya Nganda, ya na Bisso Moro na Londres, Topessanioté Sikozali, Motema ya DG, déjà Mani. Vous avez un beau frère na biso quoi. Topesi mbote na Londres Hollande biso. Bino tout bolinga émission na bino couleur des artistes. Babi couleur des artistes Mbalo 2020 auto tombo na nenga lise gite Espérance bongo. Ba numéro danger Mbalo ezoya po makambo etombwami quoi. Makambo etombwami HD likolo toujours. L'autre le bela qui fait Rena Fali. Le lobby non se vous confirmer fallait nani l'équipe fait Rena na l'équipe Fali ngana zaki na ngana na millier. Alors balabino kaka ba malobo bino bolobara ndenga na omemango na kati na bino émission ya mbalozo ya ba numéro mususu ya biko ya bo sepela nango makasi na pesi merci na notre cordon réalisateur ya émission na biso émission tout le monde religara na HD la Congolaise TV
réalisation wana mobimba mutasala rango topesi mbote Joseph Ekombo Mangoto ça la force ana kisasa pour acheter la congolaise et téléma babi mutasimbi caméra mutasimbi caméra Dominique Kankumulumba ye mutazo filmer biso kaka ndenge ka makambo ezalaka biso vraiment na acheter la congolaise musale ça les makaka boucle toujours kisasa ne makambo kisasa l'équipe partout couleur des artistes. Merci vraiment Mamiro Nangai. Merci papa yone na bi kombo pentate. Nga ko na Webingandu molobele ya fali pupa na ndeko nangai mais moleka molobeli ya faire rigolo la justice pas Nzambe baembi. Bango to ba mise na biso calendrier rotonda. Yo be mutolinga ba lobele likamuna yo benga biso ko HD ne makambo. C'est que bien quoi.